IHP Media, la chaîne qui vous édifie. On répliquer. Il recommandé sort na yé pa inanzambe parce que an abande ko zwa ton na yé pa inanzambe abande ko lelela nzambe parce que c'est lui qui donne des enfants, parce que c'est lui qui bénit. L'enfant c'est une bénédiction. Peut-être an abande ko luka bénédiction na yezala ki mwana. Mais tant sou yo ozo luka ezatom sou mariage, ezatom sou diplôme d'état et ko zatom sou diplôme à graduat, diplôme à licence, master ou doctorat. Mais ça va tout passer kaka obazo finga yo koyo kosili sa classe te okokoma bisika nzamba la kayote. Non, pourquoi zo katan ko répliquer bible zo ba ana bande ko répliquer te, tandis que mobala bande ko linga ye mingi ye kwa zala ki stérile. Bien aimé, faut dire merci Penina. Penina ko zaton sous diable ozo combattre yo azo tsela yo ba barrière tant zo mona bitumbe zo tele mana vie na yo. Il faut téléma lisu o lukanzambe parce que tant muto téléma kande nzamba yaka ko agir. Mais Moïse a dit maki atika nyonso. Andimi a souffrir na peuple na ye. De parlant nzamba ki ko kutana na ye. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi répondre à bat basala ka o mabe? Pourquoi joatan ko créer clic moko bozongi sela ka bato basala ka o mabe na mabe? La Bible dit ne rendez pas le mal pour le mal. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Il voit tout. Je peux te surprendre en te disant que Dieu a créé même Satan. Donc tu ne peux jamais avoir peur du diable aussi longtemps que ton éternel est là. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Ozali lobiko nangai. Yozali esengo nanga, yozali makasi nanga, yosuka ya bomoi nanga, ngana kimako wapie, ngana komina suka zambe, aseya makolo mayo, osikoli ya bomoi nanga, kolo Yesue. Éternel et Tout-Puissant, nous te disons merci car c'est toi le maître de toutes choses. Il est écrit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, Seigneur. Et la Bible nous dit encore que confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à mes serviteurs, vous réussirez. Dieu, je bénis mon tonnion, soit sepeli kotika nyon sopona koka lilo banaona mokolo lelo. Comme tu es derrière la parole de tes serviteurs, fongola bikuki abatonyon so, bakotika nyon sopona koka lilo banao, parce que ta parole, c'est toi-même, ô Dieu. Il est écrit dans le livre de Genèse que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Nzambe fongole la moko na moko bikuke na yo. Enfin que liloba obi ma pambate sans que ça ezonga pambate sans que ça la misala na vie abana na bato. To bondeli bona kombo na ngwana Yesu Masia. Amen. Mbote na bandeko balandi émission Instant devant le trône. Émission ezalaka toujours présentée na votre humble servante Priska Mbuzi. Na pesibino mbote na kombo na Yesu. Et Nzambe apambola bino bien aimé dans le Seigneur. Bandeko belé bandeko lo basi Priska kozo mona na lisusu te. Non, je suis là. Oeza mosala Nzambe nde na lobakata nyonso. Ezali na cadre ya évangélisation, na cadre ya proclamer bonne nouvelle. Dingue Bible ezolo na Matthieu chapitre 28, le verset 19. Qu'allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Liloba oyo ezapo ebongo la mitema. Et le bao ezapo changer identité ya bana nzambe. Le bao ezapo pe sa vie et sika bon mo ezala kite. Oui, ils sont plus tardés, très fidèles. Na lingi totanga mokapo na biso na 1 Samuel chapitre 1er toko évoluer mo mukieti na 10e verset. Temo tozo décortiquer na mokolo lelo ezali merci Penina. Merci Penina. Alors, nous allons lire. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, du 1er verset au 10e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Il y avait un homme de Maramataïm, Chofin, de la montagne d'Ephraïm, nommé Alcana, fils de Jéroab, fils de Liu, fils de Tchou, fils de Tchouf.
Ephratien, il y avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophné et Phiné, les sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina. Et sa femme, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils, et à tous les fils qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Bien-aimé dans le Seigneur, on a totangi to suki na 5e verset. Nalingito continuer jusqu'au 6e. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et que toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangea point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on y mangeait et but à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près d'un poteau du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ton servante, un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nabande kolobate mon toujours décortiqué na mokolo lelo ezali merci Pénina. Merci Pénina. Bien-aimé Pénina zanani. Pénina za bato basukaka yo, bato bacholaka yo, bato basuetaka te bolamu eza na ngambu na yo, banguna na yo. Bango wana nde baza ba Pénina. Bien-aimé dans le Seigneur, ena bato mususu nzamba tia bango pene na biso poka ba pousser biso ba mema biso na chemin ya bénédiction na biso. Bien-aimé, est-ce que ozoye baso ki bandeko ya Joseph bateke Joseph te? Joseph alinga comme premier ministre te. Ena bato mususu nzamba tia bango liboso na yo, oyo zwa katon ya ko changer na bango bo swana ka. Ce n'est pas important faut swana na bato bongo. Ce n'est pas important au répliquer na mabe bato bo sala yo. Non, pourquoi? Parce que la Bible dit notre Dieu c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc azana makoki ya kondircir motema ya mutu. Parce que nzambe tonga tindi Moïse ke no libérer peuple na maboko ya Pharaon. Bible zo banzambe moko endircir sur motema ya Pharaon. Ba Pénina na vie na biso ba ka ko pousser biso na chemin ya réussite na biso. Bible zo préciser bien Elkana azalaki mobali azalaki na bana basi mibale basi na ye mibale. Alors Pénina bande ko bota mais Anne abande ko bota te nzambe mo mutaranda ki stérile pona lokumu na ye. Alors Pénina loko bande ko bota muninga zo bota te Anne azalaki mbanda na ye bande ko finga etango nyonso bien-aimé dans le Seigneur. Ko pesa muninga pasi ko tuka ye kisita ko lobale makambo pasi enfin que blessé muninga. Et Bible talisi biso atane sika makote Anne tikala ko répliquer. Mais bien-aimé ozala ta musu bat ba finga yo zo zongisa. Bat ba sala mabe ozo zongisa bien-aimé dans le Seigneur. Bible zo ba Anne tikala ta mokolo mokote ko zongisa la Pénina réponse. Il va recommander sœur naïe pas inanzambé. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume, recommande ton sort à l'Éternel, mais à lui la confiance et il agira. Tant déjà s'exprimer, ou expliquer nzambe ba problème na yo, aibi déjà que non, il faut agir. Bien-aimé dans le Seigneur, Anna banda ko kinde ko expliquer problème naïe pas inanzambé. Alors Pénina rôle naïe zalaki pour na ko pousser Anne na chemin ya réussite naïe. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut dire merci Pénina. Parce que ceux qui battent kaki Joseph te, mettons soit l'ingaza la premier ministre te. Et ça m'a bien musu nzamba permettre ka comme la biso pour te rendre gloire na kombo na ye. Bien-aimé so jida te kaki yesute, mais ngana tonga tous à la racheter te.
eza na bato musu bayaka na vie na biso baka ko pousser biso na chemin ya réussite. Omoni muto osala mabe azo nyokola yo okoza na ndako mutu mozo sala musala yazo mona ndeti azo nyokola yo azo protéger bana na ye atinda ka osala misala ebele no azo sunga yo na part na ye azo mona ka azo nyokola yo mais pour na yo tant que mwana nzamba azo sunga yo parce que tango ko kende sika na yo kozwa stabilité tant so na domaine na mariage tant so zo musala mo quelconque osala qui déjà bien instruit bien formé bien éduqué bien aimé dans le Seigneur. Batom suba yaka na vie na biso pour na ko pousser biso na chemin ya réussite. Penina azala ki pont pour na Anne. Il faut dire merci Penina. Baton nzamba tia pembeni na yo ozwa katon ya ko finga ozwa katon ya ko zongisela bango ba jeton ozwa katon ya ko changer na bango tango bazotuka yo bien aimé pourquoi ozwa katon ya ko répliquer yo recommandé sort na yo pa ina nzambe parce que Anne abande ko zwa ton na ye pa ina nzambe abande ko lelela nzambe parce que c'est lui qui donne des enfants parce que c'est lui qui bénit. L'enfant c'est une bénédiction. Peut-être Anne abande ko luka bénédiction na ye zala ki mwana mais tant sou yo ozo luka ezatam sou mariage ezatam sou diplôme d'état et ko zatam sou diplôme à graduat diplôme à licence master ou doctorat. Mais ça va te seka ka obazo finga yo koyo ko silisa classe te okoko mabisika nzamba la kayote non pourquoi zo katon ko répliquer bible zo ba ana bande ko répliquer te tandis que mobala bande ko linga ye mingi ye ko zala ki stérile. Bien aimé faut dire merci Penina. Penina ko zaton musu diable ozo combattre yo azo tsela yo ba barrière tant zo mona bitumbe zo telema na vie na yo. Il faut telema lisu o lukanzambe parce que toi muto telema ka nzamba yaka ko agir. Mais Moïse andima ki atika nyonso andima souffrir na peuple na ye. De parler nzamba ki kokutana na ye. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi répondre à batba sala ka mabe? Pourquoi joatan ko créer clic moko bozongi sala ka bato basala ka mabe na mabe? La Bible dit ne rendez pas le mal pour le mal. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Il voit tout. Je peux te surprendre en te disant que Dieu a créé même Satan. Donc tu ne peux jamais avoir peur du diable aussi longtemps que ton éternel est là. Bien aimé dans le Seigneur. Luka nzambe na momo bato bazo finga yo. Kolemba ko poussa na présence ya nzambe te. Ana bande ko poussa na. Wana bazo finga bazo chola. Wana bazo sekaye abatikala ko répondre ata mokolo moko te. Mais yo combien de fois yo tondisa bato na balabala o afingi ngai o azongi selinga mabe est-ce que nzamba zo mona te? Mais metika nzamba salelo bolamu banguna no bakanga minoko parce que Bible zolo banatika liko mona sika moko te o batangi mona ya Penina. Mais Samuel lié yonganga monene jusqu'aujourd'hui totanga ka livre ya Samuel tozobeta lisolo ya Samuel. Ana yemba mabina ayemba loyembo ya sengo azobisa nzambe mon cœur se réjouit en toi. Il n'y a aucun Dieu qui est comme toi. De la poussière tu retires le pauvre, du fumier tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Pourquoi? Parce que a comprena qui que peni nazala ki pompo na ye que peni nazaka moto ko ke ko pousser ye na liboso bénédiction na ye pour palper aux ala ki bénédiction na ye. Bien aimé, calme-toi. Nzamba zo ibisa Moïse ibisa bana Israël ba garder silence ye mutazo bundela bango. Pourquoi za incapable de garder silence liboso banguna na yo? Pourquoi répliquer ka liboso bato ba sala yo mabe bien aimé? Yo mi pesa e pa na nzambe luka nzambe na bozindo. Kota na bozindo belela nzambe akokanga minoko ba ibaseka ka parce que nzamba kanga monoko Penina. Nzamba confondre langage ya Penina. Nzamba suya ba larme ya Anne. Bien aimé dans le Seigneur, faut dire merci Penina. Penina koza tom su tata mwasi na wanyo kolaka yo. Tom su mère biologique na yo. Tom su yaya na yo. Tom su bato bosala lo pont moko. Tom su bato a quartier. Alors yo kolanda wana te fixer regard na yo pa ina nzambe. Parce que David azoba je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors il faut comprendre que yo vi na yo so dépendre na batute mais so dépendre na nzambe. Parce que Bible zo batoza na mokilo mais toza ya mokilo yote. Peu importe nyonso kobika, peu importe la circonstance, peu importe l'épreuve, yo fixer regard na yo pa ina nzambe.
kozwa katon ko swana te mwana nzamba za naton ko tondisa bato te no mesana otondisa bato kozo swana bato bazo betelo maboko yo ne baluwa ko ke ndo swana pona bato. Non, ce n'est pas bien, bien aimé. Lukelongi na nzambe pona vie na yo. Lukelongi na nzambe, nzambe wana confondaka, nzambe ana changeaka identité ya bana na ye. Nzambe ana esuyaka balarme, a confondaka balangage ya bato mokili parce qu'il est Dieu. C'est lui le maître de tout, bien aimé dans le Seigneur. Joseph a comme premier ministre pour bande konaye bateka kiye. Alors ezaki chemin à réussite na ye. Alors akoka pe ko yina bangote. Bible zo ba Joseph azongi sa mabete. Au contraire linga ki bande konaye. Obi pourquoi au sambelaka? Bando sambelo zo solution te pourquoi? Parce que c'est nganzamba pambolo pour prouver bat basala ko mabe. Osi nganzamba pambola yo pour bato ba sekaka ba mona yo. Nzamba linga bongote. Nzamba linga intérêt na ina demande nyonso. Parce que ana ebisi nzambe si tu me donnes moi na mobile un enfant mal. Moi na noza pona lokumu no kabela o yo salela yo. Mais o senga ka nzambe apesa auto msuli bala pour prouver bato ba sekaka ozwangote. Senga nzambe pona lokumu na ye. Luka demander nzambe enfin que nzamba zo gloire na demande na yo. Ko senga nzambe te pour prouver bato ba finga ko butu pe moi non bien aimé. Ana Luka Samuel te pour prouver penina non. Mais a Luka ki Samuel pona lokumu na nzambe yango nzamba pesa ki yeye. Bien aimé lukelongi na nzambe. Kotala bato ba sekaka yo te. Parce que bénédiction na yo ezali. Mais pourquoi zo palper yango te pozo senga nzamba pambolo pour prouver bato bazo finga yo. Notre Dieu est capable de tout. Nzambo nazo ibisa yo Jésus-Christ de Nazareth. On dit ma kokufela yo nanga bien aimé. Il va ou bimaka pour changer vie à bana nzambe. Il va ou bimaka enfin que ezo sika na mité ma bien aimé. Ne bien te partout sur la nangoza na ba problème. Parce que bitumba na vie à moi nzambe si la kati mokolo kufa. Aussi longtemps za na bo moyo za toujours na ba combat. Mais il faut fixer regard na yo pas na nzambe. Bible zo bana psaume, sont dans le livre des psaumes. La ningozo a Bible na onde na mesana tango no sokolo ba ke mo na nzambe fa za la toujours na Bible na yo. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Psaume chapitre 1er, le verset 1. La Bible a dit, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit, qui est comme, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Bien-aimé, et c'est mon amoto atambola mitambu samakana ba conseil abato mokili oyote. Na ba conseil abato mabete. Parce que peni naza moto mabe, peni naza moto azo pousser yo na ko lukelongi na nzambe. Alors pourquoi zo mitambu samana bato bazo pesa ko ba conseil zongi sa finga swanaka salama be non. Beneme moto bonga mona loboko nzambe te yo fixer regard na yo pa ina nzambe. De Bible zo bana biso na Psaume chapitre 1er le verset 1. Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas à la compagnie de mon cœur. Beneme ana bande ko yo kande nzambe, ana bande ko talela nzambe. Peu importe où alkana bande ko ebise est-ce que ngai na lekiba na mibali disent te. Fixer regard na pas ina nzambe. Comme ça nzambe nyonso ya yo komona nyonso sale yo simba. Kozongisa mabe na mabete. Kozana ba problème na batute mo na nzamba osambela mais tant msombu les obeta bilamba de connaître na singezo pour la bolong la auto solo la te. Eh mon Dieu. Ne rendez pas le mal pour le mal parce que notre Dieu est capable de tout. Kozongisa mabe na mabete ata muto na sala mabe yo sala toujours bolamu. Parce que nzamba talaka motema. Et le que pour ça nzambe apesa Anne Samuel ezalaki ton nzamba trouver intérêt na ina demande ya Anne. Que so pesinga mona mobali mwana na kosalela yo. Lilo banzambe ya mokolo lelo yango wana. Pona yo moto za mato ya koyoka yoka tia yango na misala. Po te lilo ba oyo eza nzambe ye moko.
La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, que voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Yesu azozonga kala mingi te. Bien-aimé, lilobo ezobima po yo te yango na misala nzamba kotuna yo natindaka basali nanga na lekaka na nzela ba prophète oyokaka te yoka parce que mokolo Yesu akoya yo nanga toyebi te et ata zongi lelo te soki liwe surprendre yo okokende wapi liloba nzambe ya mokolo lelo yango wana nalingi okanga miso tosambela bisika ezwami yo. Éternel et Tout-Puissant, nous te disons merci parce que c'est toi qui es le commencement et la fin. Les premiers et les derniers, c'est toi, Jésus. Tu as commencé avec nous, tu as cheminé comme Elohim et nous voici à la fin comme Oméga. Jésus, nous te disons merci pour les bienfaits que tu viens d'accomplir dans les cœurs de ton peuple, Jésus. La Bible dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Seigneur, le travail que je viens de faire, ce n'est même pas mon travail, mais Ayayon Zambé. Oyebimi échanger identité, oyebimi evanda na mitema, osoyoki liloba ou enfin kati yango na misala. Car il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. La Bible dit, tu es derrière la parole de tes serviteurs afin de l'accomplir. Je bénis moto nyonso kolanda liloba oyo, apambola mabiku ki alole fongwa melaye, na bonde libo na kombo na nguya na Yesu Masia. Oazali mokonzi pe mobiki sinabiso. Amen. Oui, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission Instant devant le trône. Vous allez toujours présenter dans votre humble servante Priska Mbuzi. Nakoki Kosuki Sate son qui n'appelle sa moto qui derrière la caméra. C'est lui qu'on appelle Charlie Kanga. Je salue maman GH, il y a papa Amani. Je salue papa non là où tu es, je te salue. Et je salue aussi mon père spirituel, le révérend Jacques Mbia. Merci, à la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.